Bokote la bisoté. Bolo babena bref. Na fali na ye nani batu bakotele. Ye ba vienne tout. Ye kuto abeti na orchestre nete jet set. Eza jet set ste. Eza bana ya wenge. OK. Yango moi ba vienne na tout bakotelier, ba papa na ye ba zebuka na ba jomo na ba fraise na ba raisin na mâchoire ba kotelier ba sangani bango tout. Ba sali union sacrée. Il faut que le français, il faut que le lingala. Pour la landaki, au remerciement, mon leader, mon remercier, fan nae, propos tenus venez à moi qui toroté. On besoin d'aba entourage, besoin d'aba tout au barreau, pesa rabino ba conseil. Leader ni nous voilà soit autour. Et bon landa était leader au yo tanga combat de beta stade de Martyrs. Après stade de Martyrs, tanga ko remercier ma ministère. Ozana ngote, voilà vidéo. C'est des nias. Ozana vidéo dans la vidéo. Vidéo à l'Oben. Merci na bagola bagoloise. La qui sang on la qui sang à l'Oben. Bagoloise ba scène. Merci ndenge boyaki na stade, journée za kitoko. Bongo phrase-moi français sous les vagues. Papa, nchiki ya bien. Ndenga okababiye na zandu batumsuba boya ye wala t-shirt apembe okababiye na zandu batumsuba boya on a porte-parole d'investigation. OK. Moi je ne peux pas passer à la télé uniquement pour parler de bobards, pour insulter des gens. Moi je ne peux pas passer à la télé comme ça. OK. Moi je parle que de Salomon okababiye. Selon ce qu'on est allé pas casser masqué. Batumsuba boya. Batumsuba boya na bango kozwa biye batumsuba ozwa. Et ça normal. Nga quant à moi, ngana sepeli pourquoi moi na mobile wana azongi au niveau azaki na se azaki okita makasi. Même na batu na entourage ba yebi ke leader na bango azaki okita azaki pena na baisse makasi. Au monde le rezo boma bi fezani. To lingi te ke so na moni artiste na ngai a osala mabe na yebi se ke te bozo sala les mabe. Fallait le numéro 1, fait rigolo numéro 2, dans le stade de Martyrs. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Organisation est morte. Organisation est morte. Première fois, je m'excuse. Mais quand tu as sur le détail. Merci, je m'excuse. VIP. Quand on va à un concert, que nous avons fait $100 à côté VIP. Quand on va fait 5 000 francs à côté de gradin ou bien la porte. VIP représentera toujours VIP. VIP au monde a sous bacheli ba chaise. VIP au ngana moni première fois na Congo depuis na ba Congo na mona VIP. Moi na ya lipa na boudin azoteka na VIP. Moi na ya makemba oyo basala ba chips na kata VIP. Oui, te yo kala bisa en vérité oui. Bana wana ba makemba wana na ba boudin wana ba VIP wana basaka na bambongo ba boka makelemba. Basala makelemba. Akokota nepe mais je pense pas que na $100 na ye akolinga aya afuti $100 aya ateka so na kata impossible. Soit afuta $100 alinga za na sukola lati bien. Abata ba lobi ke famille ba sponsor les gars mais boza mal organisé on bola ba sponsor te ba sponsor ba na confiance na bino te. Mais to landa ba réaction ya bandeko bazala rapemeni ba bandeko ngo votanga Tolanda ba communicateur a fait rigoler l'artiste a fait rigoler net ba bogard de la presse ba gouver les gaulois balobi que l'artiste fali pour pendant zaki na sima ya marambo na pour faire rigoler za ba sponsor ya yeko diva sepe la kuta kumisa nzambe donc net mona na ba le bogard wana ko betela nga maso na bango te po tonalité nene mo nanu il faut lukana sonner na tonalité langage na neza moi bien te donc il faut bande asala ba cours accéléré na biso na ye tozala bato baolanda biso na TV bokote la mutu te bokote la falite bokote la pe muto yo tanga kombo wana te ponga tanga ba kombo ba misa mikete oui ngala tanga ba na tanga ba kombo ba misa mikete Joubele sa garçon suisse médecine Danilas koni mobudu oyebisa national golf aux États-Unis oyebisa Manix et Mamina, Christophe Oyebisa, honnête et les Oyebisa, Milano, Audace, Oyebisa, Oyebisa,
Merci à l'internaute partout dans le monde à travers Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Merci pour la confiance et fidélité. Alex Nandou, les Benjamin de la presse, mon maman. Autrement dit, mon ensemble, votre serviteur, Nazar, toujours là pour nous recevoir. Le conseil toujours pour s'abonner à Concept Touch TV. Un grand merci, Nami Grandina. Assistance Oiseau Denga Lelo, merci infiniment à chef Fenak Mokonzi na réalisation. Maman fille, maman solo et papa Audace Milan Dota la mission. Un grand merci à toi mon frère Patrick Trifazé Courant et Chine. Alors la biso Guy Bokopolo Nakata Ngwanzu Koudé jamais rata. Merci la président Jacques Nakata Evry, le rassembleur de tous les Congolais. Président Jacques Nakata Evry, Romy Missimi, chef du gouvernement. Un grand merci à toi aussi. Junior Balmous depuis Paris, à la biso. Merci infiniment. Ingénieur Dominique Yalan Nakande Bolandi na batak déjà tous abongona Gauthier Bilele attaquant voilà bien Fali Poupa. Tout sur l'année par rapport à l'actualité. Gauthier Bilele, bonjour. Bonjour papa. Bonne salut. Quand nous avons Tokos net na film. Tokos net na film lelo Fali Poupa to bimisa entre nous deux sur la bosanité oyambi on ndenge nini. Bon, biso déjà, akoyambango c'est trop dit, il y a le bosso nous merci. Na ndenge bondimi pena koya olukangai bosala na ngai émission. Il y a le bosso na remercier na bino puis ami balé. Bon, il y a le bosso na remercier na nzambe pas mettre à temper circonstance pour yenda eba to monde na puis ami balé na remercier bino pour na volonté bosali pour na olukanga. Et puis ami ça tout. Toyambi na bord kitoko po bord déjà biso to za place balamba ngo. Siko ekomi ko senga ndeka ke ba chango siko na basani. Tout le cas, on a Makemba, on a Futo, on a l'os sommaire, ça va, on a ma beaucoup de balais au fond. Mais autant la Fali pour dire que ça a marché Formule 7, c'est au cartonné dans nous. Mais Formule 7 succès dans l'hostilité, va tourner dans l'hostilité, malamment signé, c'est par rapport à quoi? Ouais, ça par rapport à travail. Au moins il fallait azana 1 milliard de chansons na mutuna. Azana banzembe belé même la Formule 7 fara chango metande ya chango ezate. Banzembe leke belé. Ya omoni mutu tangu ozozala na biloko kobomba bomba nyonso te il faut bimisaka donc wana so ifala do bimisa ba biloko lokwa ba single be bato bo trouver ngo normal eza lokwa mutazako azala makambo na mutema azako se défouler. Mais mususu baoloba ke on dira za trop sir na mambo sala raté ngo zo bimisa biloko mbangu ba benga ngo pe ba biloko isa génie mais muto kozala trop sir te na mambo do sala pourquoi est-ce que ndezi yo salibo ti o sala na émission o yebi ke émission na nga so na sena Gauthier Bilele bato ba se beleti boko luki Gauthier Bilele pour da sir na o ke émission na sala Gauthier Bilele pesa makambo émission e sala donc il faut moto za sir na yo ba faible nde ba comprendre te ba ko ba luka ba comprendre fali mais ba comprendre te là ce sont de faibles ouais. Donc bateau balo baba n'importe quoi des bandenga banzembo fali banzembo isagini ce sont de faibles bon isaginique oui bango pe ba bimisa ba isaginique na bango to yo kango ba bimisa pe ya bango to yo kango po biso to beta to kangi pe na nde mboka donc kala na eba so bimisi disque il faut ba générique nde kanga mais lelo to ko mona ke bimisi disque be barumba nyonso bato ba yemba oyo otambola na nzela il y a pas un bar sans Fali, il y a pas un terrasse sans Fali, il y a pas un boîte sans Fali. O ka ba Bibi de la Renta, o ka ba Médée, o ka ba Mal accompagné, o ka ba Marlène. Vous comprenez eza travail mutu morote alingaka sala musala na epo ekende perdre. Yo to mona mdaote ke loko na FC ke sombelo na ngo eza mabe. Mais alors na mamtu lo ba ona selon des bandes de rebelles total na ba écran de basala banalise na bango ba traiter Fali musicien monotonie yo ke lo bani na ba dur wana ba baloba sur Fali monotonie par rapport à quoi monotonie ba son ezonga ba même son ceux qui ont la disque ko suka na disque wana lo ko sala bango bongo ya wana zo bandela su aza ba faible tu sais pourquoi Fali azana ba mayele moko boye amo kota na ba instrument mususu ona musique na biso tikala ko zala tikala ko exister même pas net instrument mais tout le monde a un instrument kala biso e baika drum rakata kata kata mais lelo fallait na ba biloko mobo drum ko de koza na ngote mais ça moi batterie moi mukebo abosa ndeko pas voilà tundum a répondre na ba critères nyonso fali lelo armo kota mais ndeni bo benga muto abeta musique a monotonie mais abeta ba salle o leki abino a sa makambo bino boko ko sala entre ta soit disant bino bo beta vraie musique au moins te bino nde boza sekeye nanga na ndo to vandi be to tika hypocrisie tout tanga 5000 congolais na minute na génération ba leki fali o tangela ngata moko
Ah, bon, on côté ça la polémique. Voilà, il faut pas la biso de match à commentaire. Oui, basale la ngai, ceux qui n'a cause. Ceux qui n'a cause, Dieu va me punir. Batang la 5 musiciens na génération a fallu ou alegi falli na siko. OK. Bazate. OK. Ba faible ndé bazé belé. Ah. Mais Gauthier Bilé le temps où tu as fallu le fallait représenter n'est pas notre la musique à Congo. Obi tant où tu as fallu pour pas représenter n'est pas dans auto la musique à Congo. Mais fallu la musique à Congo azo représenter Marambe Belé, fallu c'est un patrimoine. Fallait un patrimoine lelo aroma parmi ba richesse amboka na biso que lelo so d'autant ba richesse na biso amboka ndé tozarana ba or ba diamant ba cuivre to chapé fallu. So to bandi bena kutanga to besoin or cuivre cobalt fallu manganèse et café or non c'est vérité. Muto ça la fierté de la musique congolaise. So bandi tanga ba richesse. Yamboka fallu azali or cuivre fallu cobalt manganèse fallu bon peu importe la bandi. Oh, cuivre, falli, cobalt, manganèse, café, caoutchouc, etc. Pour la richesse de belé, pour tout ce que la richesse de bimara na mboka, pour Congo ça mboka ba richesse. Fallait da parmi ba richesse à minene na mboka et pour représenter tout ça la valeur na fierté la musique congolaise dans ba pays où nous sommes à dozala. C'est normal. Très bien Gauthier Bilé, mesdames et messieurs, tous abonnés à Gauthier Bilé, tous solo la rara par rapport à l'actualité de notre mais Gauthier Bilé Formule 7 ça lire Kende tout le monde a fallu pour passer l'épisode disque d'or un disque platine que non le besoin disque d'or na de platine est-ce que na lire pe Formule 7 c'est Kende Toto s'attendre pe Formule 7 peut soit disque d'or certifié. Pourquoi pas le travail bien fait, pourquoi pas Moussa les a bien il faut mériter comment dirais-je ce que ça les lourds nous est bien il faut ozoa ba cadeau nango ba revenant nango so sali mabe o buka mabe so sali bien o buka malamu yango moni formule 16 to zele lango kutu donc yango kutu zele ngo maboka kufungwa mapo taka formule 7 wana ya disque na biso meilleur libanga ya disque disque wana mobimba sana ngashike moi libanga tous les jaloux ngayo. Est-ce que ça la nouvelle bien net fallu pour boire que côté bien attaquer tous les jaloux mouvement ou s'adresser la fallu pour pas artiste et musicien yo pour répondre à l'artiste et musicien est-ce que ça l'a fait bien par rapport que yo osa ni musicien ou yo s'attaquer pour la musique est-ce que ça l'a fait. Est-ce que na reposer be sous question est-ce que ce monde merci et ce monde ngande na vandi par exemple na exemple ngande na vandi batu ba Hollande ngai ba juger papa nanga par exemple même maman nanga azali boma nga mona ebika azali boma bela ali boma mais na moni mwana mona balabala ofinga ali boma est-ce que sepela nanga jamais au télé melara mutu wana yango mo ba biso to ba racine pivotante ya fali pour ba ba biso so yema be donc na ebité so yema be il faut yeba pe ndengo zo yela po ba to po okuta ba inaptité baba apte oui voilà. Donc, dans le règlement d'intérêt, il y a space. Ah, ouais. Bon, Yangwana. Donc, vous avez une liste sur Fali. Il y a ma bête comme mes routes, famille pour la famille. Ah, je te dis. Moi, ça la vidéo, dans le bateau, il fallait que papa retomber dans côté. Voilà. T'as le niveau, il y a trop aussi. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Gauthier Bilé. Sur la actualité tout le collègue à beauté parce qu'il y a et circulé dans les réseaux sociaux tout le monde a cité des martyrs bêta maki fali pour pas bêta qui grand wenge bêta qui réussi ou atteindre bêta qui artiste fait rigolo la porte bêta et créer un débat sur affaire plein qui habité Gauthier Bilé tant autant la stade où on a tout le monde la grand wenge fali la fait rigolo sur les plans fallait le numéro 1 fait rigolo numéro 2 dans le stade des martyrs. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Organisation des morts. Organisation des morts. Mais quand tu as sur la détail. Merci Kayango Nazoyadi. Je m'excuse. VIP. Quand on va faire un concert que nous avons fait à $100 à côté VIP. Quand on va faire que nous avons fait à 5 000 francs à côté de gradin ou bien la porte. VIP représentera toujours VIP. VIP au monde a été sur la chaise, la table, la bistrot, la whisky, donc VIP on a moni première fois na Congo depuis na eba Congo na mona VIP moi na ya lipa na boudin azote na VIP
mwana ya makemba oyo basalaka ba chips na kata VIP oui te yokola bisa vérité oui bana wana ya makemba wana na ya babude wana ya ba VIP wana bazaka na bambongo babwaka makelemba basala makelemba akokota nepe mais je pense pas que na $100 na ye akolinga aya afuti $100 aya ateka so na kata impossible soit afuta $100 alingaka za na sukola lati bien ayendule atala ndule bana na bazaka na bambongo mais faut pas luka na kobongisa en tout cas entourage pena ba meka kobongisa et puis bango baloba ike babeti concert kitoko babomi mutu te bon biso pe baloba soit disant que to boma bato bon tisiko morgue en place bato bibembo biso to boma na marti to e ba te pour préser mo fali pour baloba ke place bibembe zali wana balakisa ye yango azwa bango en charge ti lelo tomona bibembe te mais le contraire ya bango tomoni ministre Kabulo mwana Kabulo aza justifié ko se justifier il faut bafuta $26,000 ya bakiti bafubukaki bakiti noir wa likolo bakiti za kobuka na oza journaliste cop na za kolandela il faut za journaliste investigation avoye poser na ba question il faut luka koyebaka koto ileka inde nini bakiti za kobuka na bakiti noir oza na VIP na stade de Mars il faut bafuta $26,000 ndenge na yo kipo hier j'étais au stade de Mars avec mon frère na pe sambote honorable Jean-Sil Wonda ape moko ya ba journaliste na bino na masalanga zeis ba journaliste tozalaki na bangwa to moniti ministre Kabulo mwana Kabulo ayaki pona visiter moni musique to sala eza concurrence loyale nga quant à moi nga na sepeli pourquoi mwana mobali wana azongi au niveau azaki na se azaki okita makasi même na batu na entourage bayebi ke leader na bango azali ya okita azali pena na baisse makasi omoni loko to boma biso ezani tolingi te ke so na moni artiste na ngai aosala mabe nayebise ke te bozo sala eza mabe nalinga nakomisa mabe ekoma bien poso nayebise kosala mabe aobengalanga aobengalanga yo nalingi esute pembeno or ke bazalaka mpe na besoin bareproche bazalaka mpe na mposa bareproche te koto omoni otambola ye mabe foto oyelango boye koto osalaki bien te foto oyelango boye yango moyebi tofali pupa di cap la merveille vie na ngai rei mago mise préférant nzambe apia alito epa motutu l'essentiel ka ayoka yo soki eza ya malamu abombi ya mabe abwaki ndenge ezalaka voilà. Mais est-ce que tu as par rapport à la VIP, mais tout le monde a bandé au belé, tu peux pousser par raison de quand on peut se par exemple que mon a un ngouba qui a la économie naé, n'a pas de pardon côté bilé n'a pas détail qui le peut. Non tu veux parler ça. Non tu le bango na ibana bangouba wana. Na bande ko na biso batekaka bana befe wana ko sa ba blague te. Bana bambongo oui. Bazaka na bambongo basala ba makelemba ko blague te. Jamais de ko na nganda yo teka ba livre na eboye. Asala économie na kangi mbongo na bi non. Lelo na okende kotala artiste on la linga mingi. Je pense pas que y en a ba livre na concert. Aroya lati propre. Bazaka na ba larme beko mekate bazaka na bambongo ko azumbongo na kangi nga lati kitoko aenduli ba moni epe propre. Mais so moni ke muto aye na VIP côté ba futaka $100. Aye liso ayoteka makemba. Aye so ayoteka lipa na nguba en tout cas wana il faut famille vanda. En tout cas et puis nazana message mon azo s'adresser botika koko sabiso. Depuis Stade des Martyrs et Banda au leader babetaka ti lelo Stade des Martyrs mutu ya koto fele azanga ate. Ah oui. Yango moni to moni lelo bino moko bo finga biso bato fele menzo ka bino monde bakolo lipa mateko na relax image ouais bino monde bakolo lipa na mateko fele oui bino monde bakolo lipa na mateko fele yango moni ezolekela ngai yango yo so eza la musique kati eza musique te botala jo oyo ndenga okaba biye na zandu bato musuba boya ye wala t-shirt apembe okaba biye na zandu bato musuba boya ngaza porte-parole d'investigation. Moi je ne peux pas passer à la télé uniquement pour parler de bobards, pour insulter des gens. Moi je ne peux pas passer à la télé comme ça. Moi je parle que de Falomoni okaba biye selon ce qu'on est allé parce que c'est masqué bato musuba boya bato musuba boya na bango ko zo ba biye bato musuba ozwa eza normal eza te longola na opportuniste no avo longola muninga yo lobaki ke muninga lipa mateko fele mais bongo lipa mateko fele bongo yo moko siko o se que tu as lipa mwamba pour les maillots du débit ça sont pour les maillots du débit to ko bimana mais ouais ngala lingaka boye to ça l'émission pour les ba place o ngana yebi no loba avec ba preuve ouais pour na loba ka te na batama o sombi pour les maillots moko ba pio débit. Parce que pour les maillots, artiste a organisé ni na pour les maillots.
eloko te avantage balobi ke fali basponsor balekaki mais boza mal organisé yango bwana basponsor te basponsor bana confiance na bino te tolanda baréaction ya bandeko bazalaka pembeni bandeko yango evotanga bato afali tolanda bacommunicateur affaire egola l'artiste affaire egola balobi ke net babogar de la presse bagouve les gaulois balobi ke l'artiste fali pour pendant azalaki na nsima ya makambo wana pour faire egola zo basponsor yaya ye kuti vasepela kuti akumisa nzambe donc neti mwana na balebogar wana kobetelanga masolo na bango te mpo tonalité nene mo nanu il faut luka na asone na tonalité langage nane eza mwa bien te donc il faut bandela asala bacours accéléré na biso na ye tozala bato baolanda biso na tv bokotela motu te bokotela fali te bokotela mpe moto oyo otanga kombo wana te mpo nga atanga bakombo bamisa mike te natanga bakombo bamisa mike te bokotela biso te boloba bena bref na fali na ye nani bato bakotele ye bavie netu ye kutu abeti na orchestre nete jet set eza jet set te eza bana ya wenge yango moi bavie na ye tu bakoteli ye bapapa na ye bazebuka na bajomo azaka na bafraise na baraisin na mâchoire bakoteli ye basangani bango tu basali union sacrée bafula mwana na bango et puis badiversaire na ye ezaka baninga na ye ya bana wenge qu'est-ce qu'il fallait avoir fallait rien avoir na makambo wana tu badiversaire nezaka baninga na ye moko ya wenge est-ce que fallait mbala wenge comment est-ce qu'il fallait okende pa bata wenge intoxiqué bango mpona moninga na bango moko yango tozolobaki eza problème ya maturité eza problème ya maturité na motu et puis nalandaki su eloko nasepeli kaka nde mpo soki tokokoloba français te ifo toloba ata na lingala mpo nalandaki remerciement moko boye leader moko auti koremercier bafane na ye bapropos teni pene eza mwa kitoko te yango bozalaka na baentourage bozalaka na bato te oyo bakopesaka bino baconseilbolanda ete leader oyo ozotanga komba oyo tobeta stade de marti après stade de marti ntango aye koremercier baministère oza nango te wana video yango oza video yango video yango aloba nini merci na bagaulois bagauloise te lakisa yango na olakisa nga na aloba nini bagaulois na bagauloise baseni merci ndenge boyaki na stade journée ezali kitoko bongo phrase moi français soulevaki wana olandaki papa nchiki ya bien omoni mutu nyonso oyo azalaka na besoin ayeba mutu nyonso oyo azalaka na posa ayeba soki neti nga par exemple soki na na posa nayeba il faut na apprendre donc soki naboyi koapprendre seki nalanga na posa nayeba te en tout cas nga Gauthier Bilele nalobi bongo en tout cas entourage boyedelaka biso baartiste entourage na biso bato toya nzinga na baartiste il faut tosungaka baartiste po baartiste baza bato atravers kotaka studio ayembaka asalaka nyonso toka aye moko mais moi babiloko miso ya bamike napesi mbote na mama na ngai Nzuzi Malendo mama ya bana mama bajospin Malendo mama Paul Malendo mama ya bana mkonza bamama voilà merci Gauthier Bilele toki na biso vraiment vers la fin tolali tolamuki tomoni président Weranson na mission batosala basali classement ya bato basala plein vraiment la stade de martyr batie liboso Weranson normalement ya mibale Jibin Piana batika okosa biso kolukuta nini yango bokosa biso wana ya tracasserie ya misa tout fait rigola basala erreur même vieux ala pe asali erreur na mamba lobaki nalandaki émission yango na mamba lobaki asali erreur mpo akotelaka mwana na ye mpo amoni bana na ye bakoko na ye oyo bazalaka na mwana na ye wana bazofinge trop oui eboyi olandaki yango toyomona nde bafinga Ivenson te olandango tomona bagaulois te nde bafingi wera makasi bafingi wera pourquoi bo wera akendaki atiaki date le 24 te ezalaki journée ya poisson ezalaka 1h du temps ezalaka na ntsele na kinkole epuis Vincent Nemoka alobi ezalaka 1h du temps soki nasisi 1h du temps wana nabengi bana maison mare bamanzaka tu tokutana bongo na stade de martyr est-ce que mabeni vi alobaki wana eza kosoutenir mwana nete voilà et puis en tout cas avec beaucoup de respect que vous doivez asali mabe faut ntango baoloba makambo wana bakoloba mpe na badate ngai nazopesa o naopesa o badate précis eza na 2007 Weranson asala plein à craquer dans le stade de martyr oh ezara la compte il y a à la queue les bautara à la queue les vers kanga ba mesha milaye il y avait des morts 27 morts bakoi babukami we rakota na tracteur we rakota na tracteur porte munene ya martyr ekoya bato ba matela bato ba finali na se akiti après Weranson c'est Fally Ipupa na mboko
après Fali Poupa eza mwana mobali oyo tangi wana bazebuka wana te bango te bango nani bakomi te babetaki na bango tala bible eyebisa biso chaque chose à son temps naloba yango souvent chaque chose à son temps ozo comprendre soki nzambe alobi ke makambo eza ya yo baforcaka na tire te donc Gauthier Bilele selon yo première na stade Weranson le roi de la forêt après Fali Poupa donc de Weranson na Yami Bala JB Yami Satou Papa Hervé. Ok. Pour y aller, on va bien bongo Papa Hervé. Papa Hervé. Ouais. Yami on a pris on est quel ballon. Après on est tigali na rocha bébé chanda. Ba bongo Kofi Olomide. Nana moi tant ba komba ba tutena. Te côté ngate par rapport à classement quand même. Azamo musika. Po biso koli na ba bandalo to mona nde ba to ba ka ba biye ba boka ngo voter Moleka. On a pas voter Moleka. Voter Moleka mais to yebani on se connaît to yebi. To yebe bongo muto yo lingo tanga kombo wana za so deuxième so troisième. Yo yebi teke. Batunaye ba beta mama ya artiste yo to tanga kombo wana ba beta e ba mbata pona mamba ba biye na bandala. Gauthier Bilele les places OK na nga wana. Oh, mina rappelé po bino bosala ka musique mais boza ba analyste te. Na zo informer oboy. Muto tangi kombo wana. Mama mi pe a son âme, mama biso koko na biso. Ayaka kolandela makambo ya ndako ya mwana nezaka na Lubumbashi awa place ko masonance babeta mama bambata yo bango te totala otina be mission ba Zakari ba totala ngona ba mission Zakari ba baso na poto vena biso le roi de la forêt Weranson na sengela bango pardon na parna nga bolimbisa na Zebuka est combo générique. Générique à BCBG, voilà, papa chéri. Zebuka, fanatique ba fan club à Zebuka. Est-ce qu'il y a un combo artiste mon peu comme Zebuka? Non, on a un combo artiste à l'église, artiste à l'église président na ngate na tanga combo ndene. C'est bien maman, on bol ba falaise orgueil po yo mona fali likolo. Azorgueil, te fala likolo, to tika ba blague, to ba noter misabato. Est-ce qu'il fallait appeler numéro 1 la musique à quoi? Na minute. Pour le moment oui. Il y avait des gens. Et ça a eu la bateau, mais pour le moment, tout ce qui est blague, c'est Fali Poupa. Oui, mais pour le moment, c'est Fali ou rien. Numéro 1, musique congolaise, nous devons représenter le drapeau partout dans le monde. Fali Poupa bêta Apollo. Et ça, vous valeur la musique congolaise, vous devez vendre la bête Rambanga, moi, à Salibiso le rabais. Avant Fali Poupa Bima, la musique tout dans le barrage, la musique congolaise dans le ghetto. Musique congolaise dans le ghetto. Mais depuis Fali, il y a eu sous Adage Joana, la musique congolaise dans le ghetto. C'est comme à château. Grâce à Fali Poupa. Ouais. Mais après concert, quand le 24 week-end, tout le monde n'a pas page Fali Poupa dans Ndolo. Mais il y a des agitations. Agitations par rapport à nous. Parce que mon plein à faire beaucoup de c'est impossible. Quand la tournée baraquée, les arabes la moutumo, il faut bêta, le roi guide. Mais les gens ont fallu dans normal. Quand tu dis que tu as proposé un Ndolo, tu as besoin de 3 places. Soit 20 mètres. Mais 20 mètres par rapport à 20 mètres Ndolo. Soit Ndolo, tu as boulélé. Tu as boulélé, tu as un fleuve. Pour dire un peu dans la fleuve, il fallait un peu dans la fleuve. Oui. Pour place à Robert dans la Kinshasa, ma salle c'est la biso à une facilité. La place à mon nez automobile il fallait être capable de Robert de tirer Ndolo ou fleuve. Pour 20 mètres, mais ça les appels sous Mouké. Ndolo on a pas esplanade à parler du peuple, esplanade à parler du peuple, va payer ça biso. Obi. Ndolo on est là qui n'a pas 1 million de personnes. Bon tant t'oses oser. Et après on a pas millionnaire voilà. Voilà, merci beaucoup Gauthier Bilele, le nanti kananga autour na sona suka. Après Simboto na salon Tina coiffure. Salon Tina coiffure sur Malari na kwa wana. Obo sanité donc yega autour na luka salon Tina coiffure, salon longola masque de vieillesse, Tina coiffure. Voilà, ba dédicace ba retenir nini. Ouais, ba retenir que Gauthier Bilele ye na bundaka na sa musala na ngapo ba webisa biso que chacun son job. Nous avons boulot na et puis ba tutu balinga Gauthier Bilele na bino yo warrior à vie. Na bunda tina li fobo et puis nazo ebisa batu kake batu nyonso bozo luka bo conquérir Fali bo luka bo gagner Fali bo ebage avant bo komana Fali bo gagner na ngapo ngamo na nuka monika émission on a celle na au monde mutu musupa côté studio avant de leur 5 à 6 ans à côté studio abimisi disque mais mon émission na salle na et le kayaye na ba vie ba misa Mikel Roi ba Léo ba misa ba Mike bongo
c'est le grand leader, grand animateur à Congo. Ok, ce n'est pas répété. Il y a trop de musicien ne comme les nan, musicien ne attend mort comme les nan. Oui, toye. Musicien ne comme les toye. Combien la aigle, combien la française à corbeau. À quoi ça biso? À quoi ça marque? Quand il y a des gens qui ont c'est pas le grand dépôt dans mon acquis. Ah, comment ne porte-parole à Bagolo, en tout cas ça va. Merci Bagolo pour vos adversaires à bien porte-parole à Kitoko. La combo à Serge. Que c'est bien, ça va dédicace au Kabola. Na pesimbote na code mondial, le seul vœu qui me reste vient nga. Ya Willy Moucheni code mondial et puis na pesimbote na vient nga il choisit Matata Ange Céleste architecte Tiram. Yo kanzembo legi banzembo nyonso na monde na minute. Na pesimbote na mwasi na e maman na biso Carole et puis na pesimbote na vient nga Asomata di Banque de France. Asomata di Banque de France asomba mutado changer quartier d'où la combo pour ma pango leke belé to luka adula lupango za raté et comme il a besoin il faut que ma quartier matadi asso puis na P6 Ivenjoli le bouclier Jujun Joli Bakanza Alpha Morflip et Dimo Keko la Fergani la merveille. Pourquoi pas à toi Josélie Mapoata Poitalo et Dimo Keko la batutu balinga gotse bilele na côté sous kota batirki na moni ndeko nanga Rabi Morflip papa na Wilson Morflip apesi mbote et puis na pesi Maître Odo Ilunga l'avocat du barreau l'ami de Matadi Wamba Maître Odo Ilunga moninga ya Maître Kachama na bosani pété na pesi mbote le patron Christian Ononda et puis na ita congolais nyonso tout boye ba tokomi ko lata lelo consommant congolais nikolo to lata consommant congolais mikate saper mwana mboka motayo sel sabiso musala o mwana mboka Tupac Amaro King Leo obiloka mwana mboka King Leo Tupac Amaro mwana mboka King Leo Tupac Amaro l'ami de JCDC Jean de Castel Bajac obo saimo kilina mwana mama ni Ezeka Mimbaya Yaya Christian Ononda Yaya Fatou Ononda Yaya Naomi Moleka. Merci beaucoup, c'est bien moi Gauthier Bilele attaque tous les jaloux. Voilà, merci beaucoup Gauthier Bilele, merci na batutu bosito la biso mikrangina, merci l'assistance, merci. Na boutique d'habillement madame bijou molato na kanda ade on a place ba bengisi ba mama tout et puis pour na bala mibal to kutana na méga top na Inza A63 circa Savubu méga top na Nyangwe 197 référence à Ré Major. Merci na Junior Munga la prêtre Talapso Trésor Mouteba c'est Jacques Kwimbi. Excusez-moi pardon et puis na pesi bena ba merci na bana tout bozo ta poto bozo ya ba produit na mnobo utiliser na poto pour trouver en bien faut boya a na bandalunga na maison Rachel Ben Elohim maison Rachel Ben Elohim il da maison mo bo na biso produit tout bozo la na ngo utiliser na poto a bozo ngo quoi kitoko. Voilà, merci Nabatutu, Badjo Bazia, Nalumbashi, Jojo Chene Wada, Station Express, mon vieux Guilherme Lucine, tu peux pas la Guilherme, Boa Telmi Belé, Alex Nga de la Milo trop. On se retrouve à la prochaine. Ciao.